Passer de Niles, Azam Salanza. Ne jugez point l'homme de Dieu. Na sentiment na yo, au moni vidéo ya mutumoko boy na YouTuber. Ozozo angona YouTuber wana zolo ke passer ya zo yo poza na nzoto ngula passer wana. Kuna na assemblée moto ezopel. Na gulubate moto ango ezani. Bantu oyi bazo sala na papa Fati. Lukula bayebi nzambe te. Sambuan. Oyi bazulu bake bantu batambula te 21h. Awana kisasa bazubenga ngo kudresse. Nazo senga lukula papa mkonza mboka ya kilobi. Adresse yango bien. Pas changer méthode. Tozo senga maman Denise, la première dame maman Nyakero. Oyi atindelinga $5,000. Dans la président. Nanu na monete. Azo kita na aéroport. Après si maman moi tout bi point. C'est ça l'harmonie na monete. Fatiwan. Bakul bagay pona sa buluba. Non. Aza président ya baluba te. Aza président kaka ya bakongo te. O bangala te. Aza président ya Congo ya nation mobile. Président msusu azo beta mosi na ye kada lukula zo mona ye. Il faut vous aller na moi la moule hein, la moule. Na l'équipe ba passer nyos, na l'équipe ngona prophétie oya boya salimu klina ye. Bible ezuba na Deutéronome sata termina ye na kwe atokira ye kutute na luinga kaka bongo ye pe ba pesa ye. Zamba yebise yuma na yo kaka. Olanda Moizo kanga ye mela mai. Yesu Masia. Bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo yo nasalaki nanga sevete kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import, Michulu Atlantic Shipping, et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindou. Il nous dit les jeunes leaders. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape.
Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision. Dans cette émission Excellence, présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse, nous voici encore en 2021, le mois de février. Voilà donc Mambo Bandi, Mamkande Bolingara, vous tous qui nous suivez de partout, mais aussi de votre attention qui est toujours soutenue. Voilà, aujourd'hui je suis avec une star. Moi je l'appelle, il est parmi ma révélation à Batan parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau par rapport à Talent Naye. Lui c'est qui? Lui c'est Eminado. Oui, Tantine Eminado qui se déguise de fois. Donc à se déguiser à mais aujourd'hui, tu aimes bien na Ponaye son déguisement. Torobé tapena mambo tali dans notre carrière naïe parce que il faut informer Bino Boye Bappé comment il a débité, ces soucis là de faire la comédie, ces soucis là de se maquiller. Toye Bisabino les pourquoi mais aussi mambo ezorigné miko na buzz parce que Azar na buzz na kati mambo parce qu'il interprète magnifiquement Venabiso Mukuna. Et puis, nous avons André Kimbout ensemble pour redécouvrir sentiment avec vous. Là, je dis merci à mon pote Freddy Lunga à Paris et sans oublier Madame Evelyne Makengo. Moi, c'est à Pemben à Strasbourg, donc on est ensemble. Tantini Minado, bonjour. Bonjour Naope, bonjour Naope. Bonjour Nabalandi chaîne Nabiso Congo. Congo Promo. Congo Promo. Télévision donc partout pour s'abonner. Nabi ke bana Suisse batala balinga rotala vraiment Congo Promo Promo TV. La reine maman Elisabeth de Suisse depuis Suisse. Pourquoi pas toi le roi de Suisse président Masaka président Madeka bino tout bolinga chaîne vraiment tolanda bandeko tout balinga Eminado ya Libinza ba s'abonner donc je m'appelle Eminado ya Libinza Kulumbimbi 1000 voix. Donc, nous sommes après. Et voilà, toi on a le mois de février 2021. Pour nous, année les kindegini année 2020. Année les kindegini qui tournent en Angolo en Zambie et les kindegini en Angolo en Zambie. Nous avons épargné, bisotaka ba mon papa maladie. Nous avons épargné comme la bisoté. À son le coup mozo mokakoso le susu. Il n'a pas mettre et temps à circonstance. Donc son Zamba permettra qu'il te kutana. Il n'a pas salamate. Donc na mawana ye asali to kutana lelo seke makambweza toza vraiment oza année à triomphe et toi année pendant to triompher blaguité Chico Tantine Minado ya Libinzao moko tozanae déjà combien de temps dans ta carrière na kati ya musalo parce que tu musu ba découvrir yo kala mingte ba ina 2 ans 3 ans Chico déjà combien de temps oza sika be bana déjà kala pifoende Chico. Bon, on a fait kala makasi, on a sonya rotanga ngo. Omoni ezala ba artiste mususu, bazu chance ya obeta libaku na zelu. Nzamba pesi mokako somoko ya inane, apeli na yepe. Ezape na misusu, ba weli ko selo mo ya rapidardo. Mais ezape na bande muso banda kala bomoni lelo, bomoni ya siga maza muto kala. Mais abandaka parce que vie artistique faut une histoire moko boy faut les kana étape moko boy muta banda jamais mbamo sauter na 30 faut banana 0 donc ça bande musu ba opela lelo bande ona ngai ba banda kala on peut comprendre que yeux temps popela exactement eza ko kanga mana makola nzambe ko boya mama mabe ko boya ko signer ben partout mususu parce que atala koti ba monde musu na odaye na ngaka. Voilà. Donc, na banga nzambe ke na banga mokili. Po bilo no so mokili za pambe za matabisi. L'or et argent eza ngo matabisi nzambe. Na ko forcer te ke na zongo ya rapide pour na étouffer beto la batu. Non. Biso to lo la batu, lo wa mwinda. Voilà. Moni mwinda po éclairer, il faut molile ezala. Voilà. Donc ça la exercice oyo na butu zoka ata bougie peliso comprendre que au moins na bougie mbamo facilement mais ça bougie peliso na moyo au moins ngote donc biso poto la fo molile za ki bitumba donc poto longa fo histoire vieza la molili moko za la bitumba moko za la po histoire za la ke auti abimika dans les pamba boete donc triomphe toujours et na travers na président la dit sobe na village d'Iri ngana za prince d'Iri na travers na bande rebelle. Bah pourquoi pas un président beaucoup la Kambali au Sombo. Voilà. Basé belé président. Il donne là parce que tu te déguises. Il donne là, il est vraiment donc il est mais
eza le roi ndunda ngoka yango pokulaka Fredi Mbale sombo lamba mais nga na zui le roi ya tchaki yango matungulu nga sango ndungu zintenge mais zaka ndunda c'est que zaka ye mais au lieu on a goût mususu donc c'est ça ya Fredi na PCP mbote donc bon ba Queen Madame Mama Kikoso Tati Linda le saco pourquoi pas toi Master PD Nada qui sont un peu là et aza mobali mabe kangi kisasa mutobo ya zate voilà mais il y a des gens aussi pour découvrir yo qui es-tu Emina do azanani royeb sa bango nini be rosaila bango nini pour découvrir yo mbala mo keza yi e bela ba bio na maquillage parce que ba oyeba te za yete benenge nini ouais zaringa ibande ko babolingo na longoli nano sapo c'est toujours moi humble servante Abino, mon service Nabino, Zoba Nabino. Vous le cherchez où est les jouets, où est les sawa, où les jouets. Vos jouets, c'est moi. Eminado, vos jouets. Aujourd'hui même, maintenant même, je vais jouer pour vous. Donc, je suis Eminado Adibinza Kurumbi, Mbile Kambario Sombo. Et moi, je suis Beta Mobana, Yamoko Kofi Sipras, Akufi Sipras, Bakuni Sipras, je peux. Akufi na mbango na ngai na songa na verse na ye na landi ye na ndeko pole na chumboli pe na bimisi yango donc tango bayoka kavoyo ba esaka bango moi sentiment mais ngai na bandaka makambo na nzambe to bandi mission na biso mabeto sambeli nzambe te na kolinga to bana na nzambe après on va évoluer les choses ouais premier tête to bana nzambe premier tête nzambe papa nzambe maman nzambe mwana yo nzambe mulimo santo yo nzambe yobakike lelo mabala musoko kabona lelo nelukula ba politique mususu ezo kabona po ezo simba te nzambe loko yo lingite na vie ko sangana te eza bulingo na yo nzambe ya loko le biso na ba difficulté lelo tozo pema ngolu na yo to tika mission na biso na boko na yo kamba biso ne bandelite na suka Zambé sunga bat bakulanda mission bazala connecter na prospérité na yo bantu bakulanda mission oy babala kate babal bantu bakulanda mission o bazana difficulté ya mukanda na poto na zomono bino bozo mikanda oy azobela maladi ya colonage siditoy zamba geri abiksaye na ndenge ka tozo sala pour yelo nzambe makambuya oy bazulu bake bantu batambula te 21h awona kisasa bazubenga ngo kudresse nazo senga lukula papa mkonza mboka ya kilobi adresse yango bien a changer po tuko kusufrir te mkonza mboka papa na katana pour hier na katana président Fatih Beto zwana yoluku we pourquoi na zulu baboy nzamba yebakike na mboka ya Kongo kuselpe na mkonza moko mona ye Fatih Beto papa tozo telebisote Talabiso petos go souffrir papa. Et ça na ba famille mususu. Na 23 ans ndazulu kula bana mwamu ipanza pelisa moto. Basoda bakanga ye bana bakulia nini. Talamboka ndezoken papa tozo débrouiller. Bonongula makambo 21h. Et comme à 23h mariage nini ngana na balite. Libala nanga sila 19h louvun ekusimba te. Papa changer méthode. Tozo senga maman Denise, la première dame maman Nyakero, oya tindelinga $5,000 pour nasumba baton l'église yandeli, zamba mona vina yo, apambula papa, apambula yo, bo évoluer. Mukoza mboka ko mikolo bazobenga ye président ya Afrique, Union africaine. Président Union africaine, zamba papa. Zamba telike na Afrique mobimba moto bako kutia président Union africaine zalité. Papa Fatih Beto armé ozamu konzambok président union ya africaine azulu bango nesaki bantu esina lubaka ngo comme président na lekine misoso na lubi yango makambu nyos na bando prophétiser avec Salma pezo Salma ngana za prophète amatendekete je suis loin de Dieu l'homme de Katukubiansa papa soko to continuer boy prière na kataki déjà to continuer faut déjà mafute bandu kitao na mata Omata, siko Emidado. Namamozo salali. So naza passer boy. Bazobe anga passer boda. Pasteur nani? Boda. Pasteur Boda. Voilà donc changement déjà dans la pasteur. Donc naza prophète.
on a encore le Kambu na Congo peselmi. Parce qu'on est en la lelo, on l'a mouillé na tongo. Vision aussi pour le Congo, pour le président de la République. Vision na zui pour na gisasa. Na bana na mkonzambok papa na biso. Voilà. Oyebi la gisa na monde entier. Et ça nous mkonzambok mokuta lingi nzambe kula fati beton. Asate papa. Papa Fatil m'appelait, il s'est passé bon. Soki na gisaso ba passer ba konzambok belé. Ozula ndo bieto ba député ba sénateur ba yebi nzambe Kongo ezobon. Alors bisinga papa soki na gisasa ba passer bozata 1000 ba passer ya solo ba yebi nzambe ba yebi kisite bazo sambela nzambe ya solo Kongo na biso makambo nyonso ku changer. Mais lokola ba passer musu bazo kende ba tuba majina bango wana. Bazo kosa batutu na bangolo ozubi misa mutu ngolo na nzoto motu wana akomi maya changa to nini. Eso monge nzamba ane wo yizusile te. Yango frère yo pichu mwanza nzamba pamlo yo. Na zuluba ensit o na zuluba eza ma sécurité. Ozozu ango comédie mais na zote ya fino yo. José Nditas oh na frère pichu mwanza za wapi. Banda yembi kalate boku yeba bango misala bango bapolele ye wana bakase ye abimate. Papa, oko bimana comme Yesu. Ezana ya triomphe. Mais pasteur, et l'homme m'a retiré au salamate, toki sangoke. Pasteur Boda Osombi, Cristiano Ronaldo nakata renaissance. Ba kumona ngolo kula zabaje. Ezama kambo ya solo. Nubaki na banda na Cristiano. Apona kuswa joueur. Oya arabo ya zubeta na ekipo ya zaba tubasuke belebo. Comme yesa nani? Nani? Az égyptien. Mohamed Salah. Ouais la Salah Mohamed Odi ya Salah Salah maloko. Mohamed Odi la Salah na Salah la ye prier. Mohamed de Salah tuna ye. Mohamed Salah ou ye passer bon. Je connais les passer bon. Mohamed la Salah ou yao. Kaka ndena zwaka luma fute na bengani ye. Nazui Cristiano soki pa fute na kubengana ye. Nazui Mohamed wa Salam soki ya fute na bengani ye. Mais pasteur Babi oza mbongo te mais mbongo kosomba Cristiano tu vois. Papa na Fachi beto a pensionné Kabila pesa ko pour ça la renaissance bendengine. Yango mona zulba ke. Papa nzamba pambo mkonzambo. Boko kusangisa ba complot nyos. Et puis na zulba boy. Kuna na assemblée moto ezope. Na gulbate moto ango ezani. Bantu oyi bazo sala na papa Fati. Lukula ba yebi nzambe te. Nzambuan. Nzamba sunga bango. Mona vifoza na mutu malamu fo yeba buzoba na ye. Na mayel na ye. Ça veut dire quoi? Il faut bantu nyos bazo sala na président de la République. Basa la vision mo. Ba simba na libo po bakende longo. Bantu lukula ba passer Smith. Soki nzamba poussier pe mene président Fati Beton. Donc mona makambo zo changer. Passer Smith. Bantu lukula ba prophète Samson. Papa doit continuer ma comme après. Mais tu vas continuer, mais avant de les calmer, ils ont ya pasteur Denis Lessi peut faire bah quand même. Pasteur Denis Lessi la pasteur le royaume. Pasteur Denis Lessi, Azam Salanza. Ne jugez point l'homme de Dieu. Na sentiment na yo, au moni vidéo ya mutu moko boy na YouTuber. Ozozo angona YouTuber wana zolo ke passer ya zo yo poza na nzoto lula passer wana. Papa, nzamba asalanga mobali. Asalanga mwasite. Melonga nazo mwasite na bo natuna na ba passer wana babota kate. Yo bota kokena miri, ale receve mwana yelukula molimo sant. Oza lukutaki ndokna yo zoko na ba sankutu bazobot basango bazobot. Passer de Niles courage. L'homme de Dieu na Joseph Seyo kulanda tema lubaluba ya bantu. Ezana batu musu bazana experience nzambe na mboko bazali. Mais na yabi diable za tellement risé. Oyo ya zolu kezake abebisa asambusa basala nzambe nyoso. Ne passé Eric, il m'a appelé Eric Njibu oya seka. Ebisinga papa bod faut kusambela pona basali na nzambe. Eza bango te. Ce qu'on perd spirituel nous les parce que zolo baloko mukuna, le rôle voici l'homme nazo yebate. Na zulu papa na yo ya mulimo zanani. Papa na ga mulimo komuna yeza
Pasteur Smith. Oyo attend de la grâce, c'est un bandal Pasteur Smith. Ne papa Moulim. Papa évêque bazape ba papa kaka ya Moulim. Papa Eric Njibu. Baze bele na ko tangate. Zamba zo soufflenge loko moko. Mais elo mope e kamusaki ngai parce que yoza papa au monara au sambela rapé pour na batu. Mais conversation na yona ex gouverneur ya mboko na biso Viandre Kimbuta mais et ça là il va congolais moi bien té. Papa solo la bien té so yo relater bango le fait qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Non tozo solo la bien. La réalité zanine tozo solo la bien. Bantumsu ba yebo ko interpréter makambusu na ndenge ya mabe ndezo mona ke interprétation ndezo bumamboko. Ozulanda bien. Papa na biso l'ancien gouverneur aza mutumalamu. Kala bando kuluba o fulu ezali o ma solo ezala kisasa o agege papa Kimbuta zobo ngisate Kimbuta ye wana bimi gege wana solo wana zo continuer o fulu wana zo continuer ko finga mutu nanu te sokyo zi poste wana te ora yisi na lambo papa Fatibe to fungula miso na yo bantu bazolinga tende zokende bien boy ba sentir que oza présent mais oza na mafuta ya Jésus Christ de Nazareth balinga ba combattre yo ba initier yo soko fungula miso na yo nyesu wana kusimba te tala président nanu na monete azo kita na aéroport après si maman moi tout bi point c'est ça l'harmonie nanu na monete Fatiwan bakulu bagay pona za buluba no aza président ya baluba te aza président kaka ya bakongo te o bangala te aza président ya Congo ya nation mobimba voilà après si maman bi point moi maman azongisiye mkamata ya yo za msusu président msusu azo beta mosi na ye kada lukula zo mona ye il faut vous aller na moi la moule continuez malobozolo bawana ya nakoloba nani ya papa nani André Kimbuta papa André Kimbuta conversation le gars ndenge nini aya kutalanga tangu bakayenga pasteur Boda il m'a conseillé tous ensemble na ye avant na silisa ope na azana biswa na kupesa ye micro parle ba pe bantu bayoka ye kana mingi te azana biswa azolanda nga partout. Il a compris que mon temps y a big sac na vie za Jésus yo zoka na l'église ozoka ne basukola yo bozo mibali ya dollar ya franc congolais zobwa c'est nazo conseiller yo ane wotika nzamba zoboy oguzwanga comédien oui je suis humoriste mais nazo te yo ainsi dit l'Éternel yo kendaka basukola yo ba brosser yo ba pangusa yo mukolo ezali bakukalinga yo lukula Thomson na kalungu ya mama lem mwasi mubim ozoka kulela libal eloko ezosalaka mubala akima yo munoko na yo solo mwasi mubimba munoko solo mapeka solo munoko na yo solo brosser changer sukula ndoto atanga passer mwasi munoko solo na pesa biza nini ezana zulu bake pobo changer osukoli na tongo botie bakiti liboso porte soko moni mot ya papi pianga 500 ya junior tonton na zoruka 500 na somba credit yo vina yoka 500 to 200 et comment entreprise na bino botaka bakiti liboso porte chaque jour moto azo peso yo 500 lobi a peso yo 2000 francs lobi kuna peso yo 2000 azoluka tango azo peso yo yepe fois bénéficier tango akuzwa yo allez tirer paix pour y pas à moi na yali bendete mon na yekende pamba te qui travaille à l'hôtel mange où à l'hôtel répondre nga tous ensemble qui travaille à l'hôtel mange où à l'hôtel bon qui donne l'argent à quelqu'un azoze la zwanini wana na monike mate makambo kati azoze la zwanini. Mais répondre à mes autres. Mais tu vas répondre déjà. Après, bah déjà. Mais pasteur, problème sur les alliés à Toyebike, Batu Balingi, mort en abysso, moi souffrance c'est jamais belé. So ok n'a pas affaire étrangère, ok n'a pas ambassade, tout le monde Batunde, bazar qu'on s'est précipité.
pour ba visa ba beta ba développerie ba kena ba Turquie ba France ba nini wana. Est-ce que Batouana peut passer à Rossel là ba ngote moi prière. Développerie merci papa. Ozong singa na moi lok moboy. Ah Nzambouane. Merci colonel Judith. Merci coronavirus. Merci colonel Judith. Wana nyo zaba komona ye. C'est des mots. Corona Judith, ce que Corona Judith, c'est la prononciation. C'est des mots. C'est des mots. C'est un Chinois. Il s'appelle Xing Chao. Il habite dans la commune de Shangchung, là-bas au Japon. Déjà, Moulim Zamba Telsinga. Année où il y a 2021. Donc, mon Chinois, Azama Mamukolo, c'est des mots. Ne comme on y a de Corona Judith, so Corona, so Kelena, so Keren Judith, so colonel Judith One. Et ça y est. Zambé n'a pas tombé yo. Que son yo on tourne à développer. Développer. Bah on s'est en prière au. Zamba kumbama. Yo mutoza na visa ya ukende France. Oza na passeport ukende États-Unis. Olingo ukende Japon. Zambé ya vinangai. Zambé ya lol. Zambé ya beton. Atumba visa na yo. Atumba babiye na yo. Esika moto ebunge limwo yo. Esika moto ezopela na France yozo kende France. États-Unis baladi ezali yozo kende États-Unis. Nde kunangai. Bando bota mesko koma de jamba nzangungu. Bande baboto yo ebi bandundu. Dejo kenda kabya kamwangu. Kende pe province na yo. Tambula pe kende ata na Mbujimayi. Oli ata mikungu na bandundu. Okenda ba papa. Ba Congolais bazama be. On tourne ye, est-ce que oyebi ba Congo ayebite? Mais moi j'ai pas de France. Nazo kende na Cape Town we wap. Ko mekate. Maladi yo soke moni Congolais mo kuna bande ezwa yo. Bande bazana poto bolimisanga na zana kanda. Bino boza wan zamba pambula bino a protéger bino ezwa bino te. Mais ba oyi bazolinga ba yakulanda bino. Ba oyi bazolinga ulanda bino pona nini? Bozo fingisa biso na Brazzaville ba Congolais ba Zaïrois. Na Angola bozo fingisa biso lukoso kaka biso. Nous en général Congolais na biso yang awo ya kisasa soka kaina mboka mususu fo ba ye comportement mabe amila kisaka ngande ngai yo ngai na matanga nde bakulia yo na fetu kuyate pondu bafinga ye bafinga pondu mena mariage coutumier pondu azosenga mapaya ba mari paya liboto izuba la mwasi esina no papa madek bo permettre te ba Congolais ba yana tawo ibenge ndayana nakena mkamo ibengo soko mo yoza ibeng sukuma benze soko ibembe wozo mona kombo ya koti ya kisasa komo na yeza ebembe ibenge definition na ngweza ni ibembe bembe ya muntu yeza muntu mufwa okay kuna na Cameroon bakangi yo na Corona Judith bakangi matampe na Corona Judith bayibakike biso ndo tokuzwa pupu wana ya Cameroon bangu nyonso basangi sima yena bangu na president biso ya kafo oya kisaso oya mure wosaru ko sawo mario papa limisanga na yebisa yoto zana demokrasi so kangise nga mabete pona ebideja solo prison ndengezali papa ko sawo mar ola ovandi na yo bien eloko ekamusinga batie Congo biyo telemi olingo sepela ntamba tuma yo moto joueur ya Cameroun ya sala kombo nani Samuel Eto'o yondo ko kulubela kisaso olobela RDC papa ko sa Omar lobela Congo lobela Leopard yo vandi ozuma kona yo mamiki to fingi yo ebele na kisasa degré to finga kiyo soko yebeke mo mikufi na yo ko sa Omar et puis botika ta kocho ya mazembe te miyayo kombo amutu peza miyoyo oyewe mo kuba kombo ya ba joueur na biso na ba misieza compliqué waze quoi oh Kofi Olomide
o wereson yangi ama makanda mabele lis nzambe fo délivrer biso matampi lei matampi lei ko kuzande kwa tabulei po ozomona komo na yezo okeni matampi lei tabu lei pegi lei sona la Yusufa lei wana matampi lei ndeko bino na moni yango anewo matampi lei papa le persuste pikata mwana wana yumkali ngaka yam bale zo dendi zo obi prestige ya nini o yabo yo borse bal yo za borser elate yo toi premier but to melagi ngenge tulie mama kayabo a Mungu tubike tukuganye deuxième but bazuyo lokula mayobo moko boy bale wuti musika ele kayo matampi tikanga na finga yo tufi na yo pembe na yo koko na yo olelisi ba kongole ba pembe le bazole le pone yo pasteur ofingi matampile na finga tenga koba ebite mkolwana batu ba yeglise te pona ndeto polaki et puis nazobi manakwe soda zo sanga papa on est déjà mis les barrières là-bas se couvre fa koko na yo pembe na yo na fingi yo na bonzambe mekanga ozo tuma kofi bien kudresse kongwe poli na fuka mina sangi suba passer na kisasa to bondeli pona Cameroun basé 4-0 Cameroun soki bozo yoka ngai bokutikala ko gagner sustain na vie na bino bo gagner ba mati ya mike mati ya minene bo gagner te Cameroun azui 4 oyi lobi elandi kuna azui 2 biso nde tulingaki tokutana na ekipe nini oyo Maroc oui Maroc abetaki na ekipe oyo finale ezalaki Maroc na Mali Maroc Mali yo pe malien ba malien yo pe baliaka bien Maroc yazwe akomi na de coupe one tokokani na ye Maroc nyonso pona yo ibenge matampi na kosa Omari nakati wana ngana kutala su mati ya le parti na kutala ngol sute bana bantu babeti bien bakangi ba joueur na biso soki 6 o bazana corona jidit ezo mona nte yo bango bazana maladi parce que mikope on est le bas bazana maladi ya corona jidit siko yebisanga bien bazana maladi ba joueur bazu beta na bango bale na terrain tant tozo tutana moto kezo tangama ya kuzwa ta kuzwa te akozwa so ya biso kaka nde bakangi bango na corona jidit Congo bali bazolinga ngote Congo balinga ka ngote bo fungula misu papa Fatibe to fungula misu bakangi ba joueur na yo na corona oyi basana ngote poto zwa kaka coupe te po bu kontina yo fingama fungula misu. Je pense que c'est vraiment un message très capital venant de pasteur Boda Bodamin. Comme dire que comme on a souka, ceux qui te reçoivent message il y a papa André Kimbuta, ou il y a Pesaki ou il y a Lobaki et qu'on ça la paie bien. Après ça message bon na makambo ya couvre-feu. Bon, lobby tout ça là qui na président Masaka na maman Elisabeth. Tout ça là qui na bana ya temple de la création, o ya groupe nanga ezali bazobika déjà na TV bazape na site na bango. Mutukulo Messi, tout ça là qui na chef Jérémy, tout ça qui na Messi na temple Mubim. To fungoli TV na ba 20h. To moni papa ancien gouverneur Alubaki, makambo lupende za ya solo. Nalata na no chapeau ndenga Alubaki. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bareko nyonso bazola nanga etandoike message oyo epona bino. Nasoli na mokola mboka nasoli na Gentil Ngobila papa Fati Beton to bongisa mama 21 euros. Totali bien so to maloli malamu ba marié nde bazo sepela na 21 ba jenda abu pia mutu mwa beta to na mugila to na kimbuta kuna ya mwataba ezati tout ça c'est 21.
Motu poisa mon copnae. Ah, ou quand petit chéri, oui, tout ça c'est toi, 21. Ba parents mususu bavana na balemba, o bazaka soki na basala gombe, po bazonga ndako ba ko en retard pour na obanga 21. C'est pour cela que mon Konamboka à partir d'aujourd'hui a dosé quand même méthode et comme à 23h. Merci mon Konamboka président de la République. Nous avons le chapeau. 42 kilobi ne peut pas changer. 21 ici là couvre-feu et ici là couvre-frais, couvre-dressé, vivre frais, couvre-rester ou être mais je vous dis tout ça ici dans 3 semaines na combo à Cape Town à gagner embouteille à plastique et à ma vie peut tomber là mais la gueule ouais merci na moi on est arrivé à la fin on sera bien français on perd na moi le roi seulement on a boto la mort on a le mabo on a battre ah ma le meto sola mambo na tika na mo ibi mais ça me viande ne n'a bon à rêver dans la ibaki au calme toi-même tu m'en rappelles bon on cause à français yo banat comment vont les enfants na de levo bamba ba yanke ba français Jérémy Mboma et quoi nango na iba musu na lemba ko bangela tsombote je m'écoute comment tu vas Robu. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Les enfants à la maison se portent très bien. Nani? Les enfants. Les enfants. Les enfants à la maison se portent bien. Les enfants portent. Et puis déjà on nous a dit que tu habites la commune de Lemba, est-ce que c'est vrai? Tu m'habites la commune de Lemba. Tu as trompé la population que tu étais fou alors que c'était faux? Tu as trompé la population. Bon, trompe à l'Oua président en France. On a tout le trompe à l'Oua. Balandi Missa Monica Akoka français. Deuxième édition de l'émission Moussoussou. Toi, tu m'appelles comment? Ouais, je m'appelle Scotty Kabalou. Scotty Kabalou. Jeune, on va parler en français, on va s'exprimer. Et mais moi, je parle français à go. Hein. Ah, je vois. Ouais, tu vois pas. Bon, bandeko, banasima, caméra, comment on a ban? Toi, là, Cédric. Cédric. Toi, la bête qui t'engue. La bête qui t'engue, Cédric Bakam. Cédric, là, les gars, Cédric Bakam. Ah là, tu es la maman de Colombie. Ah. Malembe. Oui, tu es comme dans une émission de Bisso. L'émission de Bisso, c'est toujours bon éminado. Et moi, ça zanga lipa, ça zanga mbanda. Yanga tibeles dans la kimela honte na lemba o matete. Je salue ma copine. Yo maman beta bambate. Inga bambate nde eza inspiré na bolimo nzambe. Mikolo mibal bakabate. Mibal basola te tombe mama alu beswe évangile solo minado. Ba yo kate mama nani ba bi c'est le temps de la grâce et minado elibinza kulumbimbi. Moi ce mot boye nako bana minte mwinga osena émission de sisinga no beto silani. Ne d'après mission alors na cadeau ne gratuit. Yeza na kuboza na ngosoni afata kufatika honte. Oui nga na rôle mon brosada, na rôle mon roi monter pour me dire Rafat. Na zela mbana je t'aime, je me t'aime dans la ligne avant que tu saches que je t'aime. Parce que la Bible me dit je t'aime, tu le sais, je te pose dans mon cœur et mon cœur bouillot d'amour pour toi, tu es mon amour. Oh bon bah je veux qu'elle lève petit journaliste, on a pengoué. Maman pardon. Émission n'a pas ma banque pour la clôturer. Donc clôturer un numéro na yo, bah tu sais pas. Mon numéro, ma copine va passer un numéro, on ne sait jamais. Pour tout ça, à l'oubensoué,
napesa numéro na ni nzambe na bosani kamata numéro zwa numéro na ngai plus 243 89 36 15 887 nazobandela yango plus 243 89 36 15 887. Appelez-moi, vous êtes fatigué, je vous donnerai le repos. Parce que Nzamba Zananga est passé de Boda, l'homme d'action, prophète des nations. Dans l'équipe a passé de Nyos, dans l'équipe a une prophétie. Oya boya salmuklinaye. Bible zuba na Deutéronome sata telemina yena kwe atokira ye kutute na luingeka kabongo yepe ba pesa ye. Nzamba yebise yuma na yokaka. Olanda Moïse okanga ye melamai. Tanga misto sambela. Nzamba pambo le président du 15 ok producteur ya Brazzaville Pointe-Noire Nzamba pambo le yo. Nzamba na tomboli yo. Yo pesinga inspiration Nzamba pambo le Koffi Olomide ayemi Nzembo bana bayoka kate bado. Bade mo bayoka kate bado. Nzamba kukanga bango bado. Nzamba pambo le Robino Mundibu. Nzembo yo yembi sata lelo na kuniatayo na makolo. Nzambe lelo okumatanga na mukongo Nzamba matela yo na mukongo makambo kende bien ngako clôturer boite soki na ben confiter seke miso baby merci beaucoup émission bande mo kalame to to clôturer na mo indusa mo boyme yo to kumba ngo vraiment malgré mo ngo mabe vraiment mais ra utu ko dai vraiment yo bien vraiment mais na sa moi mo lo mo indusa mo boyo linga nini vraiment morino Mon Sylvie si Sylvie zalagila zande mbadele moment de malieto nek nema na mimi mukamera na bina sa donc maman ko musu vraiment to ko na mission chaîne na biso ko monango Congo Promo TV Congo TV to na Congo TV chaîne mo boye social quoi mo ya zo fula ba artiste Congo Promo TV Congo Promo TV Congo promotion moko sociali Morino Chacho Romabanzo. Voilà, j'étais avec Pasteur Boda, l'équipe Bangonions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Cette émission avec beaucoup de gaieté. Donc, on vous a totalement diverti. Voilà, avec Congo Promo Télévision, il y aura toujours des nouveaux. Quant à moi, je dis d'abord merci au patron de Congo Promo Télévision, l'ingénieur Ngindou. Je dis merci à Maman Polyglotte, la sénégalaise depuis Londres, mais sans oublier Cédric, tu étais là, Fouro Moula. Et voilà, vous tous qui veulent bien contacter cette émission, excellence, notre numéro est là, sur le bas de l'écran, c'est un numéro anytime, 24 heures sur WhatsApp. Mais aussi, je vais dire bonjour, moi c'est Pembe Nakata Strasbourg, Namoni, Keren Kassende, Namoni, qui encore, Lionel Mouamba. Et voilà donc, merci à vous tous et bonne suite de programme sur Congo Promo Télévision. Au revoir. bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo yo nasalaki nanga sevete kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na